Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech Télévision. Donc nous avons été invités par le ténor de l'UNC France. Et avec moi, j'ai les mamans Colombe. C'est comme ça qu'on vous appelle les mamans. Donc un grand plaisir pour moi d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois, ça ne sera pas la dernière, j'espère bien. Et puis vous allez nous présenter un petit peu ce que c'est que les mamans Colombe, puisque sur notre chaîne, on ne vous a jamais vu. Pourquoi Maman Colombe? Alors la colombe, comme le mot le dit, vous voyez l'oiseau, ouais. C'est pur, c'est sain. Et comme les mamans colombes, autrement on les appelle la main sur le cœur. D'accord. La main sur le cœur, c'est des personnes qui sont là au service des autres et pas pour eux. D'où le pourquoi on nous appelle les mamans colombes. Et cette association a été initiée et créée par Maman Amida Kamere Chatur en 2012. Auparavant, ça a été en 2009, mais c'était une association. Et ça a basculé en fondation en 2012. D'accord. Donc, nous œuvrons dans le secteur social. Pour tout ce qui est précarité. Notre spécificité, c'est la précarité. Hein. Le genre du milieu défavorable. Donc, ce qui fait que nous nous œuvrons pour ces personnes-là. Alors, j'aimerais savoir comment vous relayez les actions de maman, parce qu'on la suit quand même de loin. Donc, il y a des très bonnes actions à Kinshasa, mais ici, je ne sais pas, est-ce que vous venez de vous mettre en place ou... si c'est le cas, vous venez de vous mettre en place, quels sont vos projets en perspective? Alors, les projets en perspective, aujourd'hui, pour finir l'année, nous comptons récolter des fonds pour acheter des jouets et distribuer dans les orphelinats, pour les enfants des orphelinats. Et il y a un programme que nous, ici sur Paris, on l'a pas encore reçu, qui va arriver pour le calendrier 2020. Alors, un petit mot, maman, comment faire pour vous retrouver ici à Paris? Vous êtes bien basé à Paris? Oui, on est bien ici à Paris. Alors, comment vous retrouvez pour ceux qui voudront bien vous se joindre à vous? Oui, par les réseaux sociaux. Donc, il y a le site internet de la Colombe, hein, Fondation La Colombe. Et par les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter. Et il y a un contact par les réseaux sociaux. Et il y a un bureau provisoire pour l'instant. Lorsqu'on aura le bureau définitif, on vous donnera nos coordonnées où là où vous pourrez nous joindre et que nous puissions maintenant commencer à collaborer ensemble, je pense que vous aurez à nous donner la visibilité pour parler de ce que Maman Amida Chatur fait sur le terrain et ce que nous aussi nous allons commencer à faire ici sur le territoire français. Alors nous sommes l'œil et la bouche de la présidence ici à Paris. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Eurotech TV, merci d'être fidèles à notre chaîne. Bandeko balandi mbote na bino bisika nyonso bo sangani mikili na mikili et sengo monene pona weba ke bolandaka biso, bo partageaka bémission na biso, bo laikaka, bo continuer bandeko puisque masolo o tubiso beta awa ezali pona ko éclaircir bino sur la politique Yambo Canabiso, le Congo, RDC. Alors, pour développer ma titre, oui, bon, na moi lelo, nazali bongo na maître Chouamboma. Bonjour maître. Bonjour Eurotech, honorable. L'homme le plus puissant de la diaspora. En tout cas, c'est un plaisir à trop pour l'enfant d'abord. Il faut que beta masola mboka bato ba comprendre ndeni politique mboka ezoke na moi lelo puisque ba intox l'équipe trop ba news à lokuta ba. Alors tolingara vraiment tous ba nouvelles o ezali dernière, o ezali vraiment d'actualité hein. De façon que tout développement au bato ba tozali wapi tozokende epai wapi. Alors na moi lelo bandeko balandi tozali bongo na quelques 4 titres pour développer dans Esika Oyo le scandale de 200 millions de dollars américains qui éclabousse Albert Yuma à la Gécamine. Interdiction formelle pour le PDG de la Gécamine de sortir du pays. Alors, on a Oembalendeko, Tokolobela, na Oetali, Likambuya, festivité, il y a l'an 1. Bandeko Bokomi, Bandeko Boyoki,
bandeko botie tembe bamsupe bandimi mais toyeb sabino solo ya masolo wana ndenge bandaki place ne komaki et puis décision ya président ezali ndenge nini. Alors le président de la République annule finalement les projets polémiques autour de l'an 1 de l'alternance. Tokolobela mona mwana mboka mituna ekozala ngai donc ba réponse ekozala mingi pana pour bande ba comprendre malamu. Alors Marie Toumba Nzenza qui est la ministre des Affaires étrangères Nambo Kanabiso rappelle les ambassadeurs de la RDC au Japon et à l'ONU. Toyeba ezali pona tinanini puisque toyebi ke kuna tozaki bon ambassadeur Ignace Gata na Zemi Mukanga et puis tozalaki bongona na Japon aussi hein tozaki na ambassadeur Msusu Oyo azalaki monsieur Kitima Bini Ramazani. Donc on a toujours baza batunu ambassade côté wana eza terre na donc yo expliquer vraiment va tout très bien bandeko wana batambola kande nini et tant balongwa France kune pa ya kendeki masolo et kendeki ndenge nini tolobela un petit peu hein, donc information très rapidement sur le record historique. Il y a ba recette dans le Canada développé mon pour la recette il y a affaires foncières les alliés Oyo et les alliés et l'on mina Nandeko Sakombi Molendo oba pesa ki likambu ya mabele na ba affaire coutumière nyonso ezanga maboko na ye to ebande nazo ke na puisque to mona ki ba mikonzi ba ndako comment ko zonga l'état et puis ba construction anarchique ezali ebele abuki belé voilà donc il y a un peso luka ke ba inondation ezala belé batu ba komi ko to komo mona ba bazo nager na ba mai bandako ndako muzitu na moya lelo ezana kata mai puisque ba tchaki ba digue de banda kuna e ndakute blend de banda sur 500 et ça 500 donc 300 na bandundu 200 na Kinshasa vraiment koka moi alors bandeko tozali awa na moya lelo donc tozali na maître Churamboma ndeko poto bana national na ba semaine leki boni puisque lelo tozali dimanche 22 décembre 2019 joyeux Noël à tout le monde. Et puis voilà, alors il santé en tout cas santé plus que libre. Merci d'abord à bas sportif nous surtout bazolandanga de partout. Je crois quand on a le bagi nazali na voyage na Kisasa, les gens n'ont pas compris. Lelo nazolo batoza na boxeur na biso moko. Premier boxeur na biso professionnel ve na biso moko zaki na Bruxelles. Auto Kufa, c'est la première fois ba mon gouvernement et je charge naie. Ah bon? Oui, n'est pas un musicien, n'est pas un super charge naie. C'est là. N'a comprendre bien biso na bande ko Holanda. Alors gouvernement te tinda qui est aye okufa ya wana siko na ngazo msaye. Bien akufi na ndenge na. Gouvernement bato su bakufa wala la maman Olive salela nga inani salela nga et c'est makambi ezala. Eza de gouvernement mais tellement za ko sala musala o azaki premier boxeur ou ya biso congolais abunda na Belgique bato so azola na mais condoléances na famille na ba boxeur nyonso ya monde. Na CPP gouvernement à s'impliquer. Na comprendre que voilà biso tala musala to que no sala to que no sala musala surtout mingi na domaine oya biso poto zala ba reconnaître biso nos ambassadeurs na moment na poto mais papa donc seulement mbona so ça bien donc na ministre na biso ministre na benga bi papa bomo habité to zuma kamba considération abi c'est comme ça qu'on va marcher. OK il faut voyage nous aki utile na na nous coûte silité nazo kende nazo no na na nzela ko sala makambe belé yango mone ko bouleverser même ba za pembe na ba robela liboma parce que exact et puis ça va mitou tolingi bato mitou bakendeke tolingi bato babuzo bate bakendeke bazonga et puis bazongeli biso ba critique awa non mutu ezo sala biso tozali enquête toza à la recherche des cerveaux hein toza ba chasseur de cerveaux ah na poto ndeko yebi koza mayele tolingi bato ko finga te tolingi bato ko polémique te tolingi mutu yo akotonga mboka soko yebi koza mutu ko polémique bon alors ba critique oyo sans fondement donc voilà nzela no to croiser peut-être nzela te mais so oyebi que oza le loko ko sala et que ozo kende kuna avec un bagage intellectuel non seulement bagage intellectuel mais aussi avec un projet d'avenir pour embaucher bandeko na biso pour bandeko baza maladie o memela bango ba moi kisi bandeko oyo bazo tangate otonga moi école et kozala malami to ningi ba polémique te distraction totika déjà en 2018 janvier 2019
Tobandaki vraiment 2020. Ah oui, action. Ah oui, Babaki, action année prochaine. Oui, à 2020. Donc, Maître Chouamboma, Yom Tozo Kenda, Oza Mutaba, Kwenda Futuka, Tony Toyoka vraiment son. Nenga Yoga son. Mais yo d'abord, ba remercier yo mingi na message no pesi nzoka ne fondation nezo kabula biloko toza kuna mukone. Toza la 31. Tout le monde m'appelle. Oh, azaka na ngabi oui. Eh, biso papa, nzamba sungi biso belé. Même na muke o apesi biso. Yo ngai bandeko o toza na bango awa. Nzamba bateli biso. Ozo monde. Nzamba ba remercier yo mingi. Bato ta on a bien honorable. Ba morisco oh, ils ont pesa ba action humanitaire pesa partout. Eh, jour wana penza mettre sur mboma to tanda penza mesa to lena bato wana même so bala la kana mabele bala nzela to le ba on a ba condition moko bien to tandi mesa to même bakiti to passer vraiment 1 heure ou 2 heures. Et puis donc le premier il faut que la situation Jésus Christ va bien sokola ki makola ba disi makola propriété tela ka makola pierre péché. Papa le lo yo sali ko kololia na bato wana et c'est le kola au considérer bango. Obi le kona même bato wazali banda po rolo zo César role ba pasteur fu ba sala. Et ça role l'église il fallait ça là. Bango fu bater ma parole. Bango fu bater ma parole. Bongo ba pesina. Alors bandeko pour ozonga vraiment na kata masona biso ndeko likambo oyo ezali awa ezali kambo ya mabele likambo mabele scandale 200 millions et bimika na kesa l'état boye soit bala to yebi place kendate. Alors lisolo yo ezande nini puisque ndeko yo Albert Yuma as un PDG à Jekamine mais tout le monde a période moko président le but yete président zaki na raison ou azaki na temps à boya kaye. Non d'abord Yuma za muto a umeli na Jekamine. Donc ayebi fonctionnement ya Jekamine très bien pendant 18 ans balagi na makambo na bango. Sikoyo pour na bayeba ki des gens que nous ba ko na premier série ba proposer que déjà ya premier ministre. Ah d'accord, OK. Bayeba ki déjà que mabulu ezebele ba proposer que déjà bien avant. Félix bien avant que Monaki na kasha talite yena noté. Yé azela nanu bolu ke nga mutu mususu. Bazongisi balongoli été. Balongo na liste aux premier ministre bazongisi déjà Jekamine. Voilà. Si on na Jekamine kuna en fait eza ndengenini. Eza lokola ba créer ba société moko o existera te. Mais ba pesa ngo pe ba matricule. Ba créer pe ba structure moko de monde o yebelo moni que société eza la wana. Parce que ba société o ba fungoela ngo pe ba compte. D'accord. Ya on va ça la ngo mafia nango. D'où esiko elimbongo zo e bardé oyo. Donc sikoyo tango ba ekotala oh mais la société oyo tant on veut changer la société oyo existe mais clair exact ah mais il y a une explication bité yakana to vanda to eba no makam comment to cause en a plus de 10 nina mine parce que Félix est très intelligent qui azalaki aboyaki abipoto contourner bato oyo to sala ndengeni to bi bato bazo kufa kuna mingi nous avons essayé pa mkuna bana miki bazo kota na ba mine na ba artisanal wala sala biete to mekana ko sala moi audit ndengeza mama na ngaye zamera ngai musala sala mwana Congo faut te féliciter non pas présent Félix Tshisekedi mais les Congolais surtout boule zo salam ndesumo emoni tango ba ekotala Albert Yuma zo ande papa do mbongo bango bakena ko chonga na paradis fiscal na bango mais mbongo wana ezala ni ya Yuma ou bien ya batumo boye o batinda ke ya abimisa les kiri eza mbongo ya tout ko banda numéro pesa ka filière muto ya chayo wana soki eza 2 millions soki muto na liaka déjà boye yepa liaka bo eza mbongo ya eza mbongo na biso ba congolais bango nde komi lokola bango ba olia bango moko kaka nde balingi baza nango ndenge baza nango mais lelo nde kaka batapalu baza koloba mpesa vendeli mafuta asa na place okenete mais na yo kike umukamata alingaka bima ye na vice na ye ba bisete yo za na makambo za na convocation alors sikonde ni nazana lubwaku azali banda azana mupanzi kasi mpesa vendeli mafuta Tuba tu na bataba nduno eba ba proverbe na bango wana mpese so afana mafuta kenda swe pa ite a bouger sous a kende soute ayepe asali pe réservation bien yo mtoza ne paka il faut se justifier mbongo ebele ndengo wana ekenave a côté pe na manifeste bien alinga vanjo atalika ko oh oyo Albert Yuma kasi yo zela nanu bazelitieti avie kei papa yo kewa yo ko kende sikate no ko sikate bona mono oza na besoin ki mate molingo bimakaka ba yo ba spandi na mupanzi ba boteri passeport azana mupanzi azana no wana
Alors, Bandeko Balandi Boyo qui explication ya maître Chouramboma na likambo 200 millions oyo et ça donc kende na ba poche ya batu. Donc ça on ndingo utolo bakeno, eza une société moko fictive. Bacha côté mo boye na ba il Kaima. Et sika bakena oboma mbongo na bango nyonso bakuna na mbongo na. Donc c'est-à-dire que tous un espoir biso ba congolais que ba mbongo wana bato wana ba bimisa ba yiba mbongo na kozo. Mais tous un espoir tendengeni na ngolo monité Léon Angola bazongisi plus de 5 milliards. Et ils ont ah donc qu'est-ce qui a fait ça? Ils ont monté à Lorenzo. Bato mon état de travailler à ça dire mais kangi bato bon ils ont quitté. Mais pareil qui m'a fait ça sur Angola nani président Eduardo. Papa 5 milliards ezongi bangolais bato abanga bi abi wana kuteza mukie. Do mbongo eza libanda ya makasi ndenge mo pe tozolo bana président na biso lokola mbongo eza libanda ba comprendre des places ezali basala ka biso pe plaisir ndenge Angola sali to récupérer quand même 1 million to récupérer des millions na télévision la kitu ndenge kenda kina makamyo su comme ça congolais abanda kozwa mo espoir pour congolais su espoir te to komonde Congo comme ya bi moko boy onde ba sosuma moko de cesser de loka mala mweza te et loka boitanga sala mi bakangi yuma wana babimisi mo bino to récupérer na il tel na comme ya société tel on basala ki parallèle na Jekamine et ça société monte za qui 10 na 4 à 10 na coûte za 2 millions te za 20 millions mais tu ko sepela quand même c'est ça autolingue lopo to boya ki déjà makambo yoto le kana 18 ans. Alors Bandeko Balandi na ko landi sakaka oyo toza lobana osika na ganti toza ki na esengo munene pour participer na réunion ya Bandeko na biso lobby donc pas nini cash basala ki réunion hein, puisque on avait que cash donc en particulier INC toza ki wana de manière à ce que toyoka un petit peu idéologie toyoka éthique na bango et puis ça biso vraiment moi idée il y a ma démarche parti wana puisque un coup na IDPS un coup na UNC pour toyer babato bazuta musamboka bazuta nsonde nini longonya vraiment fédéral Robert Biongo la plaque tournante ingénieur mutuana za lokola de génie ah non mutuana non fala za non premier ministre mais c'est la nomination na ina lobi yango déjà avant donc vraiment aza mutu babengake do aza lokola boussole donc alors mingi te mais boko za na kata avion so ozaka na boussole bokoma mais c'est Robert Biongo. Alors maman Bernadette Chungu, monsieur Christian Tungani, donc Bambote Nabino et puis surtout les mamans La Colombe, Fondation La Colombe. Donc son Fondation La Colombe, il y a Maman Mida, donc Tosolo là qui donc partenariat Masolo Bandaki, donc Bolanda Bilili, donc on a monique Kimi Ezali hein, Kimeza. Non mais Kima mais Erotech. Pour biso toza ndenka toza laka awa toza teke non toza muto batu ya batu bo. Non. Toza batu oyo bakoko mema Congo na esika mobo. Batu fuba longola biso na makambo. Batu fuba comprendre que to soutenaka président de la République. Voilà. Président de la République. Po ba comme le président de la République. To yebi ndenge Maguye Salamaki na Genève. Batu mi balé entre autres président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Vital Kamerhe ne balbaki batu nyoso batikali ba mi ba bomela biso mboka. Voilà. Papa yaka biso to sangana ngai naza politicien kala yo poza politicien kala voilà yo zala président de la République ngana zonga na se basali cash na bango bayeko ba ni na bango programme na bango ni yango to lire bango ce qui to landi bato suba to zala katelo kwa to so comme na pouvoir bato ba no bossa na makamunyo so tout tango oyo président Félix Tshisekedi ba ko no sala campagne ya cash na bango wana bolonda ba campagne pour mona lelo kwa to comme na pouvoir les gens oublient facilement. Donc, baza obligé à cause les sika moko. Bango bi wana babandi sou bavani bango mbale président Félix nazolo bango président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe il faut ça la plateforme électorale. Et ça déforme. Et ça kambi balé parce que moi la plateforme ndezo bomo. Et bomi trop. Et ça plateforme nini. Il faut y ba ça plateforme na plateforme électorale. Te. Mongo olia muninga. Balingi ordre de dispersion. Pour ba ile toyebi ke moko aza grand donc sonzo na kati wala donc ko benda muninga abungisi. Biso siko na Congo lelo. Susi na biso ezali président donc plateforme en vrai de ngoloba to lingi to za na candidat unique. D'accord. Neti na benga plate lingoloba ndenge bango ba ko sangana ya Vital Kamerhe nani Moïse Katumbi asali ni na ye Jean-Pierre Bemba asali ya ye oyo muso asali ya ye bazana déjà soki 5 candidats to ebite soki bako sangana candidat ya Kabila au moins déjà force. Mais bon siko na ngambo ya cash siko na ngambo na biso futo sala plateforme Vital Kamerhe président de la République IDPS nani Vital Kamerhe to sangisi bahati to sangisi bango to biso nyoso force na biso candidat na biso
Félix Tshisekedi Tshilombo a doublé mandat. To sali siko campagne pour naie et c'est maintenant ba kobim. OK. Mais ce que tu tiki to sanga ke Kamera bima président, basi ba bimi président, kana biso mutu so bimi to komi sous 4, to affaiblir président de la République. Et puis elo msuna ngala baksape na manakata makantino wana na toujours sur le même chemin. Ezali que lelo plateforme oyo ezali plateforme ya Dirkab Vital Kamerhe na président Tshisekedi ezalaki plateforme moko électorale. Ouais. Et le quoi électoral bakoko tshaba atité. Il faut la plateforme politique. Politique ici quoi et le mot électoral pour aussi ba comme dans pouvoir. Ba comme na pouvoir masolo ya plateforme wana cash et tikalaki. Et donc il faut pour ba koti ça va nsusu, il faut et comme politique. Faut pas ça va tout bien. Ce que tikali ka cash donc to Vital Kamerhe faut comme président. Il faut poser. Tu comprends de l'obité bon côté. Il faut que Félix a continué comme ça la mandat na to va neto ça. Alors il faut comme plateforme électorale le mot électoral comme politique. Voilà. OK. Et donc on a quand on a leader. Comme leader ka ko za président na Congo comme leader pour mambo. Wana kuta tato marché ba monter atakuto tuna bato ba kufa. Donc Félix Tshisekedi c'est lui qui va conduire toujours. Il ka muta za la tête ya plateforme wana. Donc ndengozana donc président Félix a kondima que non ba continuer masolo wana et comme politique. Le rôle les démocratie. Kasi mo mone esengi pla bo fana bino nyoso. To fanda ba nyoso to bona mai. Eza ndengeni. Bon plateforme tato sala boto sa bona mai. Yo kende kaka. Le rôle so zuma solo niveau komi to bo mela ote. C'est comme ça. Bino to bo kota la kati to conduire mboka na biso. Eza teli comme to luka mutute la za la mutute to luka kolabo to so luka mutute te. Ce qu'on comprendre likambo ba zolo bate. Ngana senga ko vandi lisusu aux yeux ta dictionnaire ba congolais po côté de koma mingité. Aux yeux dictionnaire otali mon plateforme. Ba ko faire comprendre oh et ça non phrase mo muke. Pour ndo za na amalgame. O mona tala po mona ke ba zo comprendre. To mona mutaleki na télévision zolo ba mingi. Ma comprendre. O mona mutalobio to utaki na cimetière à Nétropole. To kuna mutalazo na cimetière à Nétropole. Déjà Nétropole lingolo ba mo cimetière. To ko kuna mutala Nétropole ko kuna na cimetière de cimetière. Si vous savez que c'est congolais que Nétropole lingolo ba cimetière. Boswani. Alors maître Chambo na région de vraiment idée na puisque na franchement za moi na maele. Na sola qui avec un avocat benga na Canada na Ottawa. Ah bon? Ouais. A benga na Ottawa, na kansa se reconnaître ce qui est à Ottawa té est à Ontario. Donc a benga ngai pour expliquer ngai exactement ndenge tu expliquer. A bisinga lobby donc ndenge za na cash ezali plateforme politique té. Et donc pour to benda baati aza poids lourd na politique. Donc on a ba allié mususu. Plateforme électorale et koki ko benda bat eza na pouvoir té devant la justice. Si. Donc il faut vraiment na kata masolo wana to comme plateforme politique tout en sachant que munamutu akotika la autonome. Si. Abando conduire aux président ya boye, aux président ya ABC, otikali na biloko wana. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus politique pour se mettre ensemble avec même idéologie. Premier tour to koko zoité mais la deuxième tour avec la réserve na biso to tangani to bombarder. Et là bandeko na babanga ki que non tout les alaka moko puisque deuxième tour et on sait ça baninga. To kolia bango déjà beaucoup de ressemble des actes tout hôtel dit que deuxième tour 3 ans vraiment to bangolia. En tout cas, Maître Chodambo, merci beaucoup pour la lumière au PC Bandeko. On va savoir mitou, on va savoir qu'on banga. Oh non, voilà, Ndenini, au moni, Félix Tshisekedi, ça n'a rien à voir. Maïle par rapport à lui. Par rapport à la plateforme Mutazaka Maïle, par rapport à la plateforme Mutazaka, l'idée, Balini va passer force, passe à la caca. Yokasi le lobby, tout sur la benaboy. Candidat n'a robi, mana kacha batona, kuna, oh, ce qui va Félix, va s'engager, bazali, va s'engager, va bâti, n'a pas gagner Félix. À sa tête. Et puis mon père autrichien à ça parce que vraiment papa avantage na biso yango mo le quoi to na poto na lingi ba to rezonaka lokola na poto na lebo lo batekene na lo aboye na l'équipe ba to so zo na mayele mais là to poussa na kana mayele pour essayer la biso bien parce que na ba congolais mingi na discussion ba zo luka raison mais faut luka vérité na likambo zo loba pe na likambo zo sala. Alors bandeko to l'équipe vraiment na deuxième point na biso ndeko le président de la République annule finalement les projets polémiques autour de l'an 1 de l'alternance. Alors, Ndeko, fais tes assoutés. Mais... Il y a un système sportif au Bongsa, il y a un changu, tout ça.
Alors, mais ma béni les ala katiwana. Je rejoins d'abord ma bezali 6 millions oyo et bongisamaki. Est-ce que est comparable na budget à Congo na moi les tous quand même na les autres passé na 11 millions. Et ça on a 6 millions pour fêter puisque ça m'a liboso donc non mais ma beza makasi parce que moi les kambo funa zolango er moko siri po bazola nanga ba comprendre. Il faut commencer sérieux. Mais amalgame ni to za nango na makamambo kana biso. Tant que bazo bimisa 6 millions pour na ko fêter. Na mona bato lobaka on ne fait pas la fête quand ça brûle c'est les voisins. Ce que tu ba voisin ils ont brûlé ko ça la fête ité. Bon ce qu'on a ndako na biso moko. Muto abimisi likambo oyo ya 6 millions oyo aza parmi bato baza na IDPS. Comment il y a ni nani André Lumina, André non c'est donc le ministre près de la présidente de la République donc André Kabamba Kana voilà est-ce que toi tu peux croire comment on est d'abord Yabaluba Kabamba automatiquement za muluba siko yebisangai na mboka auto za na ba problème yo et c'est Artenance et c'est Kabila mboka ezaki ya Kabila pour Artenance c'était pour nous les Congolais Rossi a kufa pour Artenance Sebe ya kufa pour Artenance maman petite nabiso ma sœur a kufa pour Artenance batuna yumbi ti lo bazali banda na on va sur place à kolala te ba que la société bato badinda ki ti lo bazali kolwa mai bazo flotter le gola li tuko et kakambisi. Alors maître Churamboma nazo mutu moko toyoka point de vue na eza première fois à passer na. Alors bonjour Bosco. Ah, bonjour. Alors, donc, Tozana Kata Studio, Tozolo Belalikambu, il y a 6 millions, Oyo, il y a fait à l'an 1 de l'alternance. Alors, positionnez Zandénine. Alors, Tozali na Bosco Kamba, Azali Moko ya Balandia, Aerotech Télévision, à Benibson en pleine émission, à Opé Solution Point de Vue, puisque il y a Yoga moins politique. Alors, Nderoyo le Bindénine. Non, Botala, Bisso Tozali na situation Moko Toro Ndimate, 6 millions wana. Ekende na makambo ya ndenge wana mboka na biso batu baza na besoin ya balia est-ce que ezali réellement vrai cette information là je peux pas le dire mais si c'est réellement vrai en tout cas moi je condamne ça je peux pas ekende na buzoba ndenge wana pour moi c'est buzoba parce que peuple azokufa na nzambe. Mais fais-toi la chose à ici, peuple nous a invité pour aller. Mais non, parce qu'on peut créer emploi avec ça. On peut aider les peuples autrement pour Akoufanzala de Nikolonios. Donc voilà, on peut ça y quoi on a relié à Mukolomoko. Mais ceux qui balaki si ba pesi loko a relié à Nikolonios à Akoufanzala de. D'accord. OK, donc pour nayo ban il est fait. Après fait, il faut que la manandenge belé. Na modèle belé, vous en avez besoin 6 millions pour ça la fête. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup Ndeko pour l'intervention d'ailleurs. Nansi Togobenga na Bangoua Moussoussou. Donc, toujours continuer Masolo Nabiso, Hollanda Biso à partir à lobby. Et puis, Rosala, très bien. Merci aux partagés, aux s'abonnés, sur nos abonnés. Pour la bande Moussoussou Bayoka, Otoloba, Namoa Lelo. Tozali Awana, Maître Churamboma, et puis na Docteur Mbo. Donc, toujours continuer Nakati à Masolo Otobongse Mino Lelo. Ok, merci Aerotech TV, c'est la plus grande chaîne merci beaucoup. Donc en tout cas, Makasi, Tomba Malisusu Kendeli Bosso et je vous souhaite en tout cas bon continuer à propager au fait l'information des Bozosala. On a beau aider le peuple dans son ensemble à comprendre certaines situations. Merci. En tout cas, Mbote na batunu sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezaki Bongo, Monsieur Jean Bosco Kamba. Merci, à très bientôt. Alors, au revoir. Alors, Maître Churamboma, alors, Banile Masoloana, on a évité ce qui voilà, ouais, voilà. Comment se fait-il, Moutavaï na poto? Ayebi passe ya poto ndenge ezalaka ayebi yaza muta IDPS soka za na besoin président de la République a réussir le mandat na est-ce qu'on proposer le wandengo d'ailleurs ovani na kati ya bata cash bato so vandi wana e batu ya FFC soki FCC wana ce sont do bato abebi simoko na biso ba technique baza ko lela président lobaki alingi kill ta personnalité te pour que nous mbongo botie longi na bango mi balé altena est-ce que bela ba nyamoto za na mon kité ko na biso ba ko chata nkobe sika wana bakocha tamboloko
bakotia pona nini faut bachaka après ko faire mon tout plaisir na moment oyo mboka eza na ba état moko catastrophe wana eza mbongo ya solote ezaki mbongo moko bacheka effigie ndenge wana ndenge tomona pona nini ko meka biso bazo lobela non Kabila il fallait pas en mbongo wana eza mbongo te oyo bato bando lia tous les jours mais pourquoi ko sala biloko ndenge na mboka oyo tango mi se effigie boza na kanda non papa makama mboko na yebiso yo biso toza na droit ko finga te mais soki bato oyo zelo la omoni makambo tozo lobo zela bato ba yebi makambo ko finga bien o mwande ba ko kenango donc finga biso te pas ba finga bato afinga ka pona mbongo na makambo susu okoka bango eza soni pona biso est-ce que mbongo ni na mboka oyo ata pona symbole ba tia ba président de la république soko cha na bacha banyama mais muto asali yango za muta Bruxelles asali yango anatanda muto wana za na kata gouvernement azana nani pour nga na koyeba kutu komo na ete azali ministre près de la présidence de la République. Est-ce que un ministre rôle les ko sala makama mo papa wana premier la président de la République yo benga mo papa mais ça mo papa kasi bato basalaka mobutu kala to tambola na nié point lo kuta monene kasi bango ba ilisu nango pembe na ide na dialelo bandi bango wana 6 millions bato azali kola maiti lelo banda ko ebukani bazana place kolala te bato musu bazana bakashoti lo bato musu no hôpital wana mama yemo bakelo muzito lelo azola libanda na kozana kaza mai le bato musu bazana mama yemo ti lelo bazana kata ba couveuse wana couveuse moko 4 bana ngana uti la kisasa 4 bana kata couveuse moko bata maladi li hôpital bazola mutayena maladi musu azu maladi mususu nanu batali yango te siko lelo ko fanda bo 6 millions alternance on dirait mboko ane zalaki ya koko ba ya Kabila onde bango ne ba banda Congo wana donc tout fait passer autour na bango mais non ezeli comment eza soni pona biso et puis comment yoza ministre au fêté alternance donc yozo di maté que président Félix Tshisekedi ba nomaki ba peuple mutayelirie motivation les années l'alternance kimia makile tangité ya mwana tamso mais ça déjà 18 ans tangisa makila ndenge asaki fana déjà eza illégal te akoye pe otangisa makila so boya ke non mais oui aboya ki déjà quand tu so benga alternance asa ministre lokuta ya yebite ke Kabila mutapesa ki bano ya mikio benga ba ujana minduki na nani yem bongo shada pesa ke mon pasani pour bino boya ko so présidence alternance eza oyo peuple congolais akufeli yango alternance eza oyo peuple congolais amoneli yango makila donc eloko oyo président de la république na komba bato nyonso baza pembeni na ye na baconseiller na badirecteur de cabinet soki tokozala na berere mosusu tokosalaka te na vie mpo na peuple congolais en tout cas bomeka su ministre bongo mpo nanga fo alongola ye ah bon oui non il faut démission na ye salama tamso erreur aliboso akolingisa kaka na première erreur akosala su shit ye déjà za muta mopapa donc balongola déjà ministre basispa oyo batie côté mosusu makambo alinga sala akeno sala ngona bato badindi a débloquer mbongo soka bimisaki mbongo na pona badindi tongo to telema mbongo mais yeba ke mbongo wana pesa ki mbongo za uta na budget ya Congo te za mbongo et 1 million ka mtenye uta na kesa l'État mais oyo mususu ils ont sponsor sponsor ba pesi mbongo biso wana pasi bato bazo nyoko mabanzala mais sponsor a pesa so projet mo eza so na pesi 1 million obige ero tactique ozo tuela ba na so ndenge oyo ya expliquer solo yaza mutavai na poto yete mutakolo wa makambo wana eza soni un ministre et attaché après président ayakolo baketo misi mbongo mobo to misa 6 millions mais to misa 1 million 5 millions et ko talibanda na sponsor mais atala nanu alongo nanu na feti atala sko libanda ya feti Congo aomona ke priorité za makambo ya lingaluka wana te et puis bakolia ba meli esili même Kabila sepe na makambo wana te asepe na ngote avantire wana sepelité place afandi kuna avantire habitala bato ngana kela bango iye moko kuta oyebeza na makambo susu Kabila meiko sala te j'ai compris que bato musu wasala makambo nanko c'est ce que là na lwaka na za juif to na mabena malaba comment Kabila afandi na pouvoir amekana ko sala ta manga manengo na te abimisa ta mbongo eza na elongi na ye ate mais bino moko boye na pouvoir ba Congo na 21e siècle oyo boni moko misa makambo pourquoi o makambo Kabila meki ko sala ngote malgré to telemene ti akei bato waza na Félix Tshisekedi bazo linga basala ngo siko bazo linga passer biso na vitesse ne tozo lobela la bato apemi na président pour président yebi yango te yango moni anile yango na ndimite ka sepela boya ko sala ngo soko anile atali dangerosité nango ya libanda d'abord na bato azana kati félicitations qui vraiment va congolais ba télémarate et le quoi elinga ile kate congolais lelo so même so ba télémarate so ki ba d'ailleurs balinga ba te makamani balinga ba télémarate bozo mbongo ya muto abomisi bato plus de et le ba congolais muso ba plus de 100 millions de morts boko tena mbongo tout le monde wana kutu papier na faiba chango na basa elango ba papier hygiénique tout kuta na toilette ça peut aller bande ko tozo pusana foma malembe na kata masona so otobongsi bino lelo to komi na 3e point Marie Tumba Nzenza rappelle les ambassadeurs de la RDC au Japon et
à l'ONU. Masolongo ezande nini. Mama na balobi bu yaza mtu akimia, aza mtu alosambo, aza sokinde nini. Nangana bakisa ilo moko pona nini avant de passer na point oyo. Ezaï que Fachi a ebisi bango abibon jour wana journée wana ezalate. Hein? Journée l'an 1 il y a alternance. Tolingo yo kangote et puis journée wana batuboke de la lusambo. Si. Donc pasteur a tindi bango ke. Moko fezana pour le sambo pe kuna likambeza soute. Batuba zoka conscience que toko sala ni pour la mboka la biso. Pour le sambo eza suka na doliprane, eza suka na aspirine na kisasa. Bon alors on a évité ton côté masolo le sambo. Alors Marie Tumbanzenza rappelle les ambassadeurs de la RDC au Japon et à l'ONU. Maman tokansaki, maman Boboto, maman sympathique, maman na simbarate, batu baleli na Allemagne ba benga biso awane bazo lela ba passeport e kota e bimakate ba mbongo ekenda ba mso sombango 3 fois mso ba passeport ko kezula na ba château rouge na ba château d'eau ba cacher zo tambola na ba métro ba cacher ambassade. Alors nyonso wana ezaki vraiment moi passé tokansaki maman na ko déboulonner ba ambassadeur tout de suite après son arrivée. À ça, mais Namoni, Tozaki peut-être qu'on jugeait ma bête. Non, maman. Tozaki est très 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 pressé quoi. Na salué vraiment na Moussala Sali, maman Tumbawana, la ministre Affaires étrangères. C'est 100 € la ministre Affaires étrangères. Yango kayen ça ne va pas. A Toza yonde ba tchaki e pa nzambe. Yahana. Non, pourquoi? Pourquoi toi non la ministre Oyabiso à Japon? Monsieur Kiti Mabini Ramazan. Nani ambassadeur? Yo kana ba Congo hein. Ba Congo na ba se souvenir ba takala na Congo. Donc ba toyo, to se ba te biso to futo kuta ba o kana mboko pour ani. Yo osana Japon. Ba concession les ba concession o ya biso ba congolais ngo ba seri Mobutu asomba so ba ndako wana, puis à la ambassade, puis à la makamebele. Ya suri musala o tekango. De comme le kola yaye. Dans autre tekango pété. Si on a comprendre au nom de qui il y a zote ka ndako wana. Puis ça va ndako ale. Il y a l'état basoma pona eza lokola ambassade eza lokola représentation na biso na mboko tozali. Lokola na tozo ba biso to somba na biso ebele te ndam to somba ka ko. Na kamo écoute na Japon zo to somba. Pour tout ça va locataire. Si ko on a ko ba somba mboko te ebele. Ba conception na biso ba ni na biso zo ka ndeye musane ekoteka. Ateka kana yango. Azumo ngache na compte na ye moko. Et c'est que ceux qui n'ont pas dit malama wanda côté kango banda kabila zana pouvoir mutaki paquet azate. Voilà. Pour ceux qui va interpeller suivi de la guité. Pour kabila liano ndongo lingi yaza la président de la République. Si ko yeko sala ke le loyo kasi bato bazolo bake président de la République a étiquette. Ba interpeller azongi déjà. Ba zongi se kabila zongi se kuna. Bana soso ba mbwa ba makaku tout. Na libata boko la kakuna. Allez, Kinshasa. Kasi kabila zongi sa. Pour moi que pouvoir les asuna boko na bangote, pouvoir essayer bandi ko changer mais tozaki na kidi ba pouvoir les changer. C'est ça état de droit. Ce que ba bandi bongo na mutaza ambassadeur, bongo muto atikali simple to suka nende na mboko. C'est ça. Ndenge mo fe kitati na ba ministre nyo soto batikala miyibi wana to ko ngamba malembe wana. Deuxième moutou, ambassadeur aux États-Unis. Garçon anonde alinga Congo bongate. Donc yé o nous ce qui est dans avantage ya Congo. Il y a limité. Ceux qui va lobby n'a pas américain, n'a pas chinois. Yo poni américain n'a pas chinois, to ba accepter la bendi, a poni bendi. Alors que biso toza collaborer. Toujours collaborer aux États-Unis. Donc a préféré à sacrifier États-Unis, bazo banga pour nous quitter ba makambo bango bazo sala. D'accord. Alors, ministre Abengabi, Yakanam, yo to moni yo pour américain si ko ba collaborer na Kabila na Félix Tshisekedi bi. Mais toujours comprendre que toujours ma partenaire na bino makambo ebele. Mais chaque fois tant to donne élection ko sala makambo garçon yo apona kaka batu oyo baza na avantage na Congo te. Pourquoi? Ba chinois. Tout Kabila nani Félix Tshisekedi oh. Makamino. Yo bi kaka diplomatie ebele calme. Avant ni na bon c'est to rejoindre la biso yi. Voilà. Bakomi sur la dernière tour boy batela à quel côté ah bolo la garçon yazala maïe et bukamate bazuye maman moko azana na otanga kumona ete na aza sénateur atomboki oh de quel droit ministre des affaires étrangères a interpellé ambassadeur azu oriona tala Congo lelo yé moko d'abord yé kutu nenga zana ba voter été aya wana na cop to sepela te banda kota wana zala ko ba cheli kala me kata ko lobelo ko te ko la baba mais bazolo ba interpeller muto pour l'intérêt à Congo ya est-ce que sous baliba ministre alinga sali kam fatuna makamna afatuna bango
Avant agir on a fait premier ministre au courant, président de la République au courant. Il nous comment ça la magaté sans balle waga voyer na mboka mais c'est curieux il y a que non est-ce que Azo Beng sa ambassadeur wana est-ce que président yebi est-ce qu'il y d'abord il y a Azo ba on a voté Azo na souscription nino ya bimaki donc on a sur ba voté par contre ba tie ba ko chat bazo ba rôle ko za la député il y a wana batwana il faut bazo na ba vote direct peuple a voté et sili makambo soki pena Félix président de la République a sali on nenga lobi vote direct ba peuple to ko za na ba vrai député o pena ko ba voter a komi wana a osala musala po bigi au moins ils ont la fierté moi sur ba voter yo ah oui bien sûr bato be biso bino voter ngai bato baza na problème parce que ba komi wana mutatie bango kocha yango moi baza na ba problème très serré na peuple congolais comment ba interpeller un ambassadeur oyo zo mona bien ka osala makambo pona yete tozolu ka nation bonga ya lingi pona yé moko bonga bi pona avantage ya kabilo pona avantage FCC yo lobité pona vraiment tabilo moko et puis c'est yango c'est encore rapport biso ba congolais deux mingi ba chrétien surtout zaki ba arabe mais makambo c'est ici là de ba bombe c'est alors bandeko balandi to komi vraiment na suka ya masolo na biso donc dernier point na biso ezali juste record historique hein il y a recette na affaire foncière sur la houlette ya Sakombi Molendo ndenga to sabino ke mutu oya ko sala malamu to ko bwakele ba fleur mais mutu oya zo tambola libanda ya intérêt ya peuple biso do telemela e alors ndeko wana a komi na pouvoir c'est vrai que na kati ya Congo et ba problème foncier ezaki ebele banda ko tekama bato batonga ba banda kuna bakata ba stade bisika bana place au organiser sous te ya wana to kuma problème ba tonga banda ko partout mais basala système ya ba caniveauté et puis mai so mbule beti mai za partout mendeko wana azobuka bandaku ndaku soko tonga place à bien te aux autorisation et puis à arrêter couper ça va autorisation à construire donc c'est à dire que na moi lelo on construire il faut au passer directement na bureau na e pour ba chef bazaki belé na kata masolo wana donc oyo kamto ando tonga na pesa kio o kingani kombo yebanité donc mutu tout azali na caché alors voilà donc est-ce que moi liloba pour la recette déjà et mati na kati ya affaire foncière et puis le kamama belé donc à réglementant on a ndenge ya ko saganate alors moi d'abord yé mutaza on a frère foncière parce que mutaza la giwana venanga inani auto rappela venanga ya mutabandu no nani venanga nani honorable la Lumeya yem tauto za la voye mtauto longo mais tant on a zaki na kisasa na monde ba buki banda papa kisasa zo dinda pamba te ba ministre na bateki banda ku esiko bakoko teka te bakati banzete na niveau moko sans contenu ya ya il m'a dit na écologie voilà biso to kola bana ngasari bana njili muna la clé ba démonstration bana njili papa bikali bitu sezala ki wana to to ko baron na ngote excusez tu veux pas dire la moitié mais les autres te commis na poto tu dois comprendre qu'ils ont écologie si qu'on na poto banzete nyonso bakata et comment on sait la ba cercueil ba comment c'est la ba mapa ba boulangerie OK bisika terrain nyonso to ba ki terrain faut bateka et puis bateka la ngoba na mboka te la plupart ba indien bata Congo futur bata ba congolais ba so bangote muta ko sabinote nazo loboyo na yebi parce que na lekaki na côté sele na OK côté kinkole na moni ba buki banda ko talaka ka côté aéroport et siko ba singa wana ezali ya ba oyo do leka wana papa ndako etonga wana na ba to comprendre que ndebo fandi wana do moindre ko rater avion ka so rater décollage na ndoto na bino yuso mona wapi na mboka nini bato ofanda après piste avion ba ko tonga bandako mais to suka wapi na mboko alors na sepeli na ye ndenga sali musala na ye ndenga zo sala to lobite ke to sepeli on to beti aboko sur 100% déjà 10% avancé wana ya ko boya no ko pesa pour que le chose a permis muta tonga na nuté parce que tango tongia au protéger sika mai et puis ba quartier na biso c'est vieilli quartier on est au moins na poto on a cité le la Saint-Denis to zana ka Aubervilliers et ça na banda ko musuzu 40 50 bando buka déjà mundela comprendre que ndako e umeli il faut ba tonga ba moderne ba longola oya biso siko kuna 70 ndako ezaka yango na moko ba teka zero na tembe ba timola libula papa ndako ko dinda tendengeni
mai ya njile za la canalisation te njile za ka soke tomboki boy et memina banda kwa batu batu nyoto badindi donc en tout cas faut basala musala wana bien pour batu basala bien et que mutura mutat a construit ka construire mutura mutat a construire awa place mai ko lekeza wapi full poubelle no che wapi et si tout wana il faut pas contrôler en bien c'est ça tout bon que les bafle sur mutasali malam to sepe to monique a ils en avancé alors moi le ban ya sukande ko rasito ko mfumana suka ya masola biso bandeko esengo munene pona koyeba ke bozali wana pona kolanda oyo biso to divisana oesika boyeba ke mission na biso bokoki kolanda ngo bino batozana ba Congo bozana Congo Brazza bozana Kinshasa na Evi Télévision canal public 61 donc on a mboka Kinshasa. Bonjour na yo directeur Sembene Nguma, donc on est ensemble moi lelo basuka ndeko. En tout cas merci mingi na batino subalandi biso pona banalise autozo sala pour te faire éclairer peuple ba comprendre que ba makamususu il faut to longwa nango amakamusu faut to pusanaka 1000 fois avant moto oya koloba likambo soko za na connaissance nango te yango no moni ba président de république même ba bazwa ba expert ba che pembeni au mona Macron za soldat te mais aza expert armée aza expert économie expert pour na yebi ke na matière wana soko komi akobenga ende yaka nan to ko sala ndenge nini yo betango zo koloba soko mono za na compétence nango to comprendre te ozo comprendre luka mamusu batu omeka ko se renseigner. Merci mingi na Maman de 5 Maman de 5 azolandanga merci mingi na Carmela Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denicia na Paris Blessing. Merci mingi na ba sportif nyosu balandingai o baza partout dans le monde na pesi petite sœur na biso moko mbote Mami Kankenza la bâton de Moïse Mami Kankenza na Toulouse donc filmo miko na Toulouse so bimika na balabala boy mwinde peli ah bon Petero Mika Kenza donc mbote belé mbote mingi na nasi chamwina on a petit soit partager ba vidéo na biso et puis ye mutu na biso bena na kata Grenoble Peter Kachama. Merci mingi na ba sportif nyo surtout Olandanga de partout na yo moko erotek. Merci vraiment bozala malamu à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine et vraiment soyez bénis pour la fête de Noël. Bye bye.